mbote ya mingi na ba ndeko nyonso ya ana ne Congo. Nga nazali ndeko na bino souvent na bimaka soki likambo ezali il faut na publier yango. Bandeko, j'espère que baninga bazali informé. Toutaki kobungisa ya biso ndeko na kombo ya Zizi Kolashko. Zalaki kovanda na Acne. Ndeko na biso oyo akufaki le 24 mars. Akufaki na kati ya ndaku. Après ça, tozalaki informé. Tozwaki mwa ba retard ya kopesa ba information parce que tolingaki mwa ba précision sur liwana ye. Mais azali ndeko na biso angolais. Ayebani mingi na kombo ya Zizi Kolashko. De vrai nom ezali Zinga Makele Kiameso. Alors nazoyebisa ba ndeko na biso ya bana ne Congo. Mingi ngana lobaka tokalamodi mika miembwa. Leki la vakimosi sikame na vakimosi. Na lobaka yango na tina souvent pour ma makambo oye kweyaka tozalaka toujours ensemble. Alors na likambo oye kweli biso ya liwa ya Zizi, d'abord na pesa bino programme salle euti kozwama, salle ezwami na nord, ezali na numéro 100 Vel Road. Vel Road. Vel ezali V-A-L-I. Road N41PT. Na bandeli number 100 Vel Road N41PT. Ekozala le 12 avril. Tokozala susu le 13 avril. Tokozala lisusu le 14 avril. Donc tozui 3 jours. Na 3 jours na tozui le 12, le 13, na le 14 de 18h à l'aube, minuit ou 2h. Donc bandeko tolingi toyebisa bino ke oya kufi ndeko na biso. Biso tozalaka na lingomba babengaka ana ne Congo. Tokutanaka souvent na fin ya chaque mois. Na fin ya chaque mois ezalaka dernier samedi ya fin ya mois. Tokutanaka na Brixton de 17h à 20h. Ezalaka toyebanaka tosolaka sur culture Congo. Topesanaka ba échange idée. Tosalisanaka. Essa é a informação que eu tinha para informar o nosso povo que nós temos 3 dias, dia 12, 13 e 14, onde nós vamos encontramos a sala aí. E também gostaríamos de informar os nossos irmãos e irmãs que tokalamodi mika miembwa. Leki la vakimosi sikame na vakimosi. Zizi Kolashko azali leki ya Nzwama Dersu. Nzwama Dersu oyo ya Angostar. Alors, pona bandeko na ngai ya France, o batindaki ba message. Bandeko, message na bino ekomaki. Moi retard ya numéro et nayaki ko localiser Fifi. Na numéro bopesaki ngai chiffre zangaki, mais tosolaki na Fifi. Likambo mususu na ngina bakisa yango oyo. Bandeko, bobosana te. Onde more o leão, só aparece leões para poder enterrar o leão falecido, o morto. Onde more o leão, não aparecem outros animais, porque tem medo do leão.
Quero dizer, vanava fui de kosi, cavaluaca nga bulu ken kakako, na nga voca la kosi. E nós, Bakongo, temos o princípio. Mesmo quando era vivo, nós não dávamos nada, mas quando morre, seja maluco, seja um filho estúpido, seja for que ele foi, mas o nosso corpo não se deita. Quando é nosso, nós enterramos. Seja for o comportamento, seja for que não sei o que, como explicar isso. Quer dizer, enjoy o bondo que ele pangueto. Katukari entima suka kokansi, na kalazao, wiza, ulambule koko. Pazivo e pangueto, kaziama. E monopai kidi, ipangeno, toi ne kongo. Diadi, idiambunga kala diao di kulukamba. Lumbu Kembote, vou fazer outro no TikTok, onde que vou meter a fotografia dele, para as pessoas se lembrar dele. Obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau.